Total tolo ba dossier vient na biso mukuna. Poeza biso tonyo kama makasi. E kangelo bazo kangela cash ne ezali yango te. Toki n'était méchant au préféré mingi, au talaka mingi na présentatrice na bino oyo internaute. Mais quand elle s'abino oza émission de Toki au méchant na Kolanda. La présentatrice na bino Irène Laini. Kosu to méchant na malade na méchant bana bo mwana. Et comme il faut toujours courir au fêlé au président de la République à l'Obaki, il faut foutre un bon. Donc pour la gratuité, bah quoi balinga bah tu vas te coronavirus la gratuité na bango ya courant pamba. Koyo sala ke donc na te ko sambela. Bokani bango la bisata hotel na bakusu biso ba fête to sa mabana. Mama lo bakamba dei boti kanga ndengo wana. Nutugini obo mesna Rolanda, nutugini obo mesna Rolanda, nutugini obo mesna Rolanda, Irène Lai. Sepela Rolanda biso na chaîne oboni na makasi Seka TV na pesilino bonjour lelo ezali mokolo oyo micro na sa Seka TV etambolaki mpe ekendaki na commune moko ya Kisasa na kombo ya Selembao wamaneka na esaka bino ke micro na biso etambolaka partout na présentatrice na bino kolinga mingi Irène Lai tokendaka de partout vraiment kozala image pe makambo oyo toleka na kati ya mboka na biso lelo tokendaki na Selembao toyaki na Selembao tokutina mpe na bandeko ya Selembao tosolola mpe na bango ndenge nini bazovivre pendant période oyo biso toyebi ya coronavirus mpe confinement bafai na ndani vraiment bokozwa interview ya moko na nsima mosusu na baoyo opportunité kopesama tokokoma mpe na bandale toyeba ndenge nini makambo mpe ezoleka na kuna na bandale alors tant ndenge na bandale boye nasimini mo boyebi sujet oyo eza na actualité ya mikolo oyo affaire mokuna ndenge nini makambo alors tokokoma mpe na bandale toyeba ndenge nini après mokuna ndenge nini réaction ya bacongolais to mpe ya bana bandale ndenge nini eza basepeli te vraiment tokobeta mwa prochaine eka na lobaka boza mpe babili nango na quelques personnes eza mpe kaka na ndenge kaka ya tukini kaka de partout abonnez-vous massivement na chaîne na bino ya malamu ya kitoko oyo bozwaka biloko ya malamu oyo bozaka toujours la page na makambo ozoleka na mboka bana poto vraiment de partout abonnez-vous massivement bozala na kini bozala na poto wapi vraiment abonnez-vous massivement ndenge kaka ezalaka bokozala de toute la chaîne na biso alors sans plus tarder suivez votre émission. Bonsoir maman. Bonsoir chérie. Oui, toza wapi balandi boko expliquer biso toza wapi. Awa toza na marché ya Wenzi ya Selembao, we ezali na ngambu ya Bumbu. Ah oui, Wenzi ya Selembao na ngambu ya Bumbu. Kombo na ngai mama Mujinga Tumba Rose. Oui, mama Mujinga Tumba Rose. Je t'appelle vraiment tosura le mamuke. Likamango ya kashi neza ndenge nini beta na liko. En tout cas awa na marché oyo na yebite. E kangelo bazo kangela cash ne ezali yango te ya solo balobaki tolata cash ne wana tomi se couvrir wana makambo etali malade kote biso na mboka ezali ya solo sikota mazo kanga bato mbongo yo 5 millions babito futa ezokende na kesi ya nani est-ce que ezokoma na leta ngokuna kesi yango ya leta eza wapi itansi yango bazopesa soki muntu afuti 5000 yango eza wapi ou bien balingi pa banyokola biso na pasi oyo
na souffrance misère kokufa tokodela bandako kofre kozwi mwa 5000 ekoti na bapoche na bango bakende kotondisa esika bamoko basi bayibaki liboso wana pena mama nayebisi bino mpenza na bolingo na nzambe bolekisango. Monsieur Kofi. Oui, madame. Monsieur Kofi Olomide. Pas Kofi Olomide, Kofi Vic, Boto, Kofi Boto. Ah, monsieur Kofi Boto. Ah. Oui, on a mon Selembao. Ah, dans Selembao. Oui, bon, on a vu sur la CK TV, et ça, on a ma belle Nabino, Boto sur la moquette, il y a le linge nini besoin vivre pendant la période où il y a un confinement, la Selembao, est-ce que vous respectez, est-ce que toi, on appelle Corona, on est allé, est-ce que vie n'a pas de se poser à mon clé, n'a pas de vivre. Bon, pour la coronavirus, Tolingi Bakonzi va expliquer bien parce que on n'arrive pas à comprendre. Donc comprendre pourquoi. Est-ce que coronavirus existe? Oui, coronavirus existe. Parce que tout le monde dans le monde, il y a Europe, tout le monde va vivre. Mais ici, le problème, c'est quoi? Si le lot, tu ressens un docteur ou un chargé, il y a riposte à expliquer le coronavirus. De deux, et puis coronavirus. Selon ma communauté vivre en la ville de Kinshasa, particulièrement la commune de Selembao. Alors, je peux dire que protection comme il faut exacter. Bon, masque, oui, bien sûr, on a des masques, mais ce n'est pas tout le monde qui a des masques. Est-ce que tu as contaminé ou pas? Je donne un exemple, il y a un lobby dans la Matadi. Si 3 jours il y a coronavirus, le lobby qui est confiné. Alors, c'est Moutazwa qui casse le lobby qui est coronavirus, s'est manifesté après 2 semaines. Bon, dans 3 jours, est-ce qu'il s'est manifesté? Nous voulons avoir clair par rapport au coronavirus. Je m'adresse à l'autorité à riposte. Pour expliquer, est-ce que c'est coronavirus et dans l'impact dans la RDC? Si il y a un impact, c'était aidez-nous à confiner de façon que tous à l'aise. Parce que jusqu'à maintenant, je peux dire que non, vu la Kinshasa, tous à confiné. Peut-être que pour Boboya, l'école, Boboya, l'église, Boboya, match, mais le marché fonctionne. Est-ce que de ce bobeta d'atour, attends mon consument beta d'atour, côté Selembao, on est aux Awa, côté ya Matadi Kibala, Gambela, il y a des gens qui se brusquent. Est-ce qu'on confond, on comprend que on va en protection? Non. Tout ça parce que le peuple souffre. Bon, c'est la révolution. L'évolution va se passer comment? Par rapport à la souffrance. Tant que tout le monde qui souffrance, c'est l'équipe. Au moins, on va côté moi, on va bannir bituma, va bimi. Oh, calmer bango. Non. Tout le monde qui est en Anjil, va bien riposte. On achète des morts. Est-ce que c'est réellement le chef de l'État? Voit ça ou quoi? Est-ce qu'à un moment on a la télévision? Et ça vraiment le moment comme critique. Parce que dans le temps où tout le monde qui na bandeli, tu es très content que le coronavirus existe. Mais tout le monde va commencer à bibembe. Va commencer à bilo au ezangatina alors tout le monde a que le coronavirus est comme tantôt plus tôt. Nous voulons que la ville de Kinshasa soit déconfinée. Confiné à 14 personnes de coronavirus. Le lot a plus de 1000 il y a coronavirus. Or en France, tant que confiné bateau, tant qu'on une diminution il y a bateau. Mais pas na biso, confiné biso, mais tout le monde bateau alors à quoi sert le confinement dans la RDC ou bien la ville à Kinshasa? Le confinement a un impact. Parce que normalement, tu as 14 ans, tu as confiné, tu as quitté le malade ici. Mais tu as 1000. Dans le moment où tu as confinement, tu as décembre, tu as parce que tu as une maladie. Exact. Nous, le peuple congolais, nous souffrons. Tu as dit que tu as débrouillé, mais il n'y a pas comme tel n'est pas libosoté. Tu as bata riposte, va revoir
docteur, avec beaucoup de respect, on vous doit. Tala non nous moyens ya coronavirus, lukabo déconfiné biso le roi en Tanzanie. Mutu abunda nzambe aza pona biso. En tout cas mala parole à suka nazaki pona bino, yango na royebisa bino. Nzambe apamola RDC. Naza sûr que coronavirus eza mais eza te torobika. Merci. Bonjour maman. Oui. Comment on a ma copine? Comment on a ma Marachi? Oui, Marachi. Tu as tout ça. Ah, tu as un Selemba. Selemba. Ah, comment un Selemba? Bon, tu as dit que nous avons bisopé à Katika après de tambour qui est Selemba parce qu'ils sont en frontière, tu es tambour à part. Tu l'es tout à Selemba. Pino mon bakolo ban, bakolo Selemba ban ma belé. Donc les gars sont là, ils sont tous ils sont à vingt nini, ils sont les gars à Selemba. Selemba tu on y aura maman kasi. Surtout mi bana makamba korela virus ya to vanda suki miate. Na ba wenze côté ka ezate pour ba tout mbongo na maboko ezate. Misala ezo marché te. Ozina neti ba biso boye sonne to vana ba ndako ba mbongo to futa le uta neti ba tindela biso ngo tinda. Ba agence esala te. Skombongo ya ndenge nini. Dollar komata na komata même si ndako to ko futa te to bimina ba ndako to vana na ba église likolo makamba korela virus. Sko boye to suka ndeni. To vivre nene ba wenze ku so yeko teke zate même si na nzela o ko tambola te. Bango mango to ba soda ba lata na ba kashine te mais biso so lati ba kangio ba bete lo kwa muyibi na mboka na biso moto vivre nene pas sabolo. Yanga ngana lobe sili. Na 2 semaines ya bac si po biso to nyo comment. Semaine ya bac sata 2 ans na mbulo ba chela kaye. A bac sata 2 ans pour ça la bien. Na 2 ans oyo, na 2 semaines oyo dozo nyo comment. Dozo kokate. Semaine ya bac sambula ngonyo so sila, pour te souffrir ka. Merci. Na sika wana. Maman. Bonsoir. Oui, comment Comment on a maman Lydie? Oui, maman Lydie, yo pe mona mabeleka ya Selemba. Ngapi avanika ana Selemba. Oui, liloba na pesa nini? Liloba nga ezaka pona poya bandako. Ndenge apesaki biso pona poya bandako, ne ba mama ba barrière bandako bazela. Ba mama batu be ba patienter. Tu vois bazwa mbongo to ofuta bango te. Bo pona nga eza atika ba mibali na biso ba bima ba kena misala bazwa mbongo. Ufita ofuta mbongo andako. Bonde to abo ba garantie andako se sili. Ba mama ndako ba komo tomoka. Ba komo ko senga mbongo na bango. Eza na butu aye mbongo na ye mbongo na ye. Siko ba mibali ba bima te. To ofuta mbongo andako ndenge nini. Ye apeseki o ba mama barrière bazela batumza ba locataire te. Mama ndako pe aza posa pe ya mbongo na ye soka lingi bongo apesa bato ba futelaka afutela biso bandako. Merci maman. Bonjour. Bonjour maman. Oui, comment on est? Je m'appelle Christian. Voilà comment on a artiste capable. Ah, artiste capable, vous êtes artiste hein? Je suis artiste. Oui, artiste. Bon, pendant période de artiste, fait nous les bêtes en maté. Mais vous artiste, il y a nous les deux à ma bouche. Naza artiste et comédien. Ah, comédien. Ah, ça va. Donc la part en tant que comédien, comment c'est le mbao? Non, moi c'est le mbao. Non, en tout cas, maman, je suis vraiment fâché dans mon angaboué. Mambo dans mon ango donc moleka. Donc je parle tant que congolais que je suis donc la rotina vous batté que tant que congolais tout vendre kangara mabo. Non? Mambo on va lober na biso ba loba ki to mon ango e ata maladi mako e sala maté. To moni muta kufite, to moni muté ki abeli à l'hôpital. Avant dernier ba chino ba tambo na hôpital, ba luki, muta na malade, muta mona na malade azate. Mais par contre, si tu as comme la liberté, tu comme vivre, tu as vivre liboso. Papa, c'est ni provision, ni l'eau, tu as pays, tu as Kaboul, après, tu vas à l'église, tu vivre avec la prière. Sans prière, tu es obligé. Tu vas à l'église, tu vas à la compagnie, tu vas à la place, tu vas vivre comment. La confinement, tu vas vivre à l'aise. Tu es un artiste. Quelque part, tu as une moto, tu as une moto, tu as un spectacle, tu as un foot à parler. To tourner ba répéter ça est-ce qu'on a comment boter la biso vraiment likambo oyo ba konzo baza libanda ba tika raye karaté à sala bino pe wana droit pe ko ça pe mboke bongi ba longona na ba confinement na ba oyo ba tika biso to ko malaise en tout cas pour na ngwana maman. Merci. Merci. Bonsoir. Comment on a Yannick Noah. Oui, papa Yannick Noah. Moi déjà papa
mosala ya wewa oyo ezoyede population vraiment niveau na biso population biso banani oyo toza wapi toza na Sembao ndenge nini vi ya bino awa na Selembao pendant période oyo ya coronavirus ya confinement oyo eza ndenge nini awa pendant ke makambo oyo eleka na ngolo nzambe antuka tofélicité nano nzambe aza na biso na oyo ya liboso oyo toremarke mpe te eloko te na Sembao nde toza boye oyo na quartier moko na kati ya Sembao maladie fabimaki tomoni mpe te eleki mpe te en plus à part ça eloko so esalinga mpasi mingi vraiment surtout oyo elekaki na kati ya commune na biso kuna mama boya otika mwa biloko mpona eservi bato mpona bamaladi bakantini banini mais ekomi na ntango batyango mpo batya mpo basoka maboko mai ya kotana kati eza te esalaki bukumese pasi namoni bukumese aleli esalinga masusi na ata ya te mpe na leke te bukumese alela mpo nini mai eza te ya kotya na kati ya nini abi mwa teke toza na kati ya desert comme ça esimba te mpo nini bana fizema oseka bato kaka maladi mpo mai kosoka maboko eza te komela ezate mako sokola ezate banda mukile banda okutu ndene nalo boye namona kuja keka yeki ba president ko neti mai ayo ko sita mawata siko ya kaka ye ko sita pasi president ye moko ko ba député mo pasi mo le azana souffrance moi mo le azana souci na biso mais ko ezate o tse ata poa a seconde biso na sema pour na mai ah mama ko to kipe kuna ndeni po ezana na mai to konta kuna iti biso to perdre yango biso na sema to perdre makambo so pesa pour na to un mois de mo futa mai iti biso ezaka te mabombela biso ngata na neko ya biso potila biso eba oteba pompi biso potila biso parti yango biso to sala yango te to mone loko te merci bakona biso mona wana Francis oui Francis oza mona Selembao ça va bon vina bino ko toza le kamenge to nyoka mabiso nyoso ba jeune to za boye et puis chef de l'état ya kina malade na virus to yebite to vivre wapi tande to kono to bando boma bato to bando kotela bato na pa to yebite chef de l'état malade yango eza wapi malade oyo alukela biso oyo abomi biso to bandako eza wapi alakisa biso na commune oyo mutu akufi na maladi oyo ezangi virus na aveni moko jamais na lamuki na ntongo nayoka mutu ayo maladi ya virus aza te oyo akufi na maladi ya virus aza te atangi na biso commune oyo mutu akufi na maladi ya virus tooni okoma toza bajeune koeza ya mboka atalela biso makambo oyo maladi ya virus eza awa te maladi ya virus ebandaki kuna libanda championnat allemand ebandaki ya Espagne ebandaki kami te tobanda championnat ya Espagne sikoyo biso konela virus yango euti wapi toza na pasi nano ana na Selembao pasi eza nano na Selembao tooni okama dolikuru ezalaka te mai ezalaka te nde toza boye une semaine mpo mai bajeune biso toza bajeune tosala nini ngamona adebrouye na pasi nakake nanga tie mpa amere na biso naadebrouye na pasi mpo aleki nanga napesa aleki nanga combien totali nga na komi jeune un jeune naza sepa kopara nanga eza normal te oyo tilombo aluka fati paoda président abongisa mboka malade eza awa te aluka mpesa aluka maladi Bonjour maman. Bonjour. Oui, toza awa na tuna komi nini? Voilà. Napesi déjà bonjour. Toza komi nini awa? Voilà marché Selembao. Na marché Selembao. Oui, comment on a ni kasi? Comment on a Fleurette Mala? Oui, maman Fleurette Mala, likamuya avec Mukuna. Hein, tu es bien que ça moko soit de pesa ba tumso ça passe na éviter y opinion na eza nini? Donc eloko kutu bakangeli e. Ti lelo tozo comprendre ngo te. Il fallait ba yebisa biso vérité oyo bakangeli. To yebite soki ba vérité oyo azoloba yango bakangeli e. To yebite mais aza innocent ba bimisa e aza musali na Nzambe. Toza posa abima libanda. Batika ye asala musala oyo tata ponela ye ba bimisa e. Yango wana boye maître ngabe mwana mabele ngakomona nga Rickson bakosuka chaka yombo totala toloba dossier vie na biso mukuna azotungisa chaque soir nyonso photo banomona ba message bani ekomotamba WhatsApp Facebook
pour na fait na biso ba tungise makasi na prison moto ta bakangie pour na batala dossier na e siko bino bozo ele pona bana wambrie siko balandela yete bato bazo ambrie wana bawele na e nini justice ekangi moto esala musala na e siko bino bozo ele wambrie na bakasho na bani ba place afandeli banini bandi banini bino leta bosala musala na bino leta sala musala nyango to mona Congo na biso vraiment ezo bonga teka na makambo boy mutu aza na insécurité na prison bokangi mutu na dossier na e etali aza mukolo ayebi nenga kosala ayebi nenga kosamba kosala ba village ko tango bozo ke no menacer ti na prison ndengo wana ezo choquer biso makasi biso bana mabele l'état asala musala na e na dossier eteli mwana mwasi wana aza mwana muketi ayoka pe posa nzoto vena biso pe toyebita aza mukolo na bandenge na aza mutu aza évêque aza nzambe aza mutu neti batu nyonso neti ngai nenga naza bona koka posa na kosala mabe zero na ngai évêque pe aza mutu na ndenge na ye wana etali biso te mais botalela dossier bazo manquer bazo sala po ete yazala na insécurité na prison botalela yango na mwana mabele losako abe zero na oloba boye pona papa na biso évêque Pascal ndenge aza la prison biso tosepeli te tant que toza ba congolais tozosepela te ndenge avandi na prison babimisela biso ye po tozolela tongo pokwa tozobondela po na ye asali musala munene po na tina na bana na nzambe asali abundela pe kolo nzambe na biso ayokela ye mawa peuple congolais pe eyokela ye mawa na bakambi pe ya mboka bayokela ye mawa babimisa ye. Bon, quant à moi on a rekoloba selon justice na biso na moni avec accueilli kotika plainte na ye. Comment ça fait-il mutu akei tika plainte na ye mutu aliboso atiki plainte na ye ole balandela plainte oyo mutu aye nango liboso bazwa batia na tiroir mutu ayembali aya kotika bazwa mutu bali abani batia na mesa alors eza bien te pour na justice na biso babi état des droits au tozo mon état des droits parce que mutu aye kolobela o makambo azo mona bien te ole botuna nano eza pona nini boboye kotuna bozi dossier na botia na tiroir botine l'invitation pour maman fulani ayetika sous plainte kuna ya ko répondre invitation boze mbala moko botie na prison est-ce que na prison botie wana to aza kuna aza l'aise aza l'insécurité et c'est prison za place moko ya kozala insécurité to za prison place moko pour ozala sécuriser biloko wana eza biloko mabe parce que na monaki message moko na téléphone na ngai avec a lobby que vers 2h baye ko forcer porte na ye bato baye wana bumbumbu fungula soko fungulite tokobuka tokota na kati kuna na ebité makambo wana sécurité eza wapi directeur à prison est-ce que m'interpelle pour le kambona azo ebate Congo na biso tozo kende wapi tozo kende na Congo na biso parce que depuis que état des droits muntu aza na il faut aloba oyo azomona bien te mais oyo biso mutu aloba to na minute oyo mukuna za na prison ili kambo bakangili mukuna ezo ebana te kama bakangili mukuna ezo ebana te ba nini ba image oyo ba publiaki o bona est-ce que image wana mama na mukolo wana bakoka mama na makasi toloba apa ki passer ada mutu pe ada mai na makila so il peut poser ntoto aza muntu okoloba te kaza passer te mama na tango akendaki place wana ese bakangaki na makasi toyebi te bakangaki na makasi akendaki na bosengi na ye akende na posa na ye ake asali oyo esengeli asala esimbi mais comment ça dit osali makambo wana papa mokolo ndenge wana te meki aza évêque olinga obebisa crédibilité na ye ebeba kaka pozwa mbongo toyebaka monoso wana toyebaka monoso keke bazofinanse oyo bambongo que aussi maga plainte wana mukuna asambwa mais toyebaka monoso wana même justice na biso justice ezala manipuler pas muntu te oyo nakoloba nde yango wana justice esala mosala nango tozala nerkani. Bonjour Ndeko, c'est moi Ismaël Numbi. Je suis regret d'avoir que mon pasteur évêque Mukuna est arrêté pour les problèmes des viols. Quand est-ce qu'on parle d'une viol? Donc la viol peut être appelée en flagrance délit, mais il n'était pas interpellé pour l'infraction de la flagrance délit.
la maman est déjà âgée. Qu'est-ce qui prouve qu'elle s'était couchée avec cette maman-là? Mais pour les problèmes de constat, il est interpellé et gardé en prison pour plusieurs jours. Ça, c'est un problème politique. Ce n'est pas la cause pour une viol. On arrête mon évêque sans preuve et on lui arrête pour plusieurs jours. Je suis tellement inquiet. Ça, c'est un problème politique. Ce n'est pas un procès normal. Encore, il est en sécurité. L'homme est en prison, là où il y a la sécurité, mais il est menacé. Pourquoi? Nous tous, nous sommes Congolais. Il est fils du Congo. Il défend l'intérêt du peuple général. C'est ça ma cause. Ce qui est important, c'est que nous coopérer avec la Gambela. Nous sommes là, chef de l'État. Jantini Ngobila, Baxili Biso sous 2 semaines, Toyoki. Mais tu es là, tu vas coopérer, tu as une crise à Makas, tu as un foyer, tu as la rabana, tu as la rabana na basi. Toi, ils sont matés, ils sont variés. Parce que Biso, tu vas coopérer, et là-bas, et tes camarades, ballot tes camarades na dollars. Tu es varié à Makasi. Tout ce qu'on se retrouve, tu es habitué de revivre en Nengenini. Bilamé sont matés. Et la maman sous peut-être 5 000, 7 000, 5 $. Mais sont variés. Tu es habitué de revivre en Nengenini. Tu es comme Iwapi, tu revivre en Nengenini. Ce qui est important, on s'adresser. Mais ça, je n'appelle, ce n'est pas gouverneur de la ville. Améroé de Bissot. Tu as besoin de réduction, il y a $2 et qui t'en ont qui pour te vivre bien. Surtout toi qui t'es de revivre, tu côté gâté, tu ressembles melambate. Bana parler to robor la bangote ndaku to ko futa te. Tu as besoin changement ça na mboka. Depuis que malade de coronavirus ezali. Tu as quarantaine, tu yebi bien, mais tu as besoin quelque chose mo salama. On a rolo bayangwana. Papa, makambo ezoleka na mboka ezolekela ngai na ndenge moko ya kosakana te. Tokomi na pasi moko ya kosakana te. Tofutela baninga transport, muninga zangi na pembeni ofuteli transport. Nga na utaka changu. Kona mwa koli na otambola na ngona kingasani pona koma ki aller retour na nga 10 000 francs. Pour bénéfice na nga za combien? O masina mutuka o 2 personnes na ba na 2 personnes wana faut futela mutu azate. C'est ça. La place à 500 fois faut futa 1000 fois. Demi-terrain, si ou appelle justement les anines. Donc, il faut piquer la crise de la Tanzanie, tout le monde comprend. Net na zabo na zana no maman fait. Na zo ça dépense à 10 000 fois bana ba kolia nini ba kotanga nini au juste des années. Pour nous la solution. Oh solution c'est de souffrir ma casse. To souffrir ma casse, to ça la passe ma casse. Quand on a sous transport on est to comme cassé to lembi. Pour que ça peut confirmer moi ta nzuga na nzela to souka kaka. To so ko ra sous te to comme na souka papa. Poeza biso tonyo kama makasi. Biso taba coopérer mo boya ronyo kama te to teka bilamba mo boye na ba mbongo mo boye banini mais na fo bala. To ko simba mbongo te. Tonyo nga mabe banini banda go yo timidenga. Poeza tonyo kama makasi to ba para to futela bandaku. Mais tonyo kama mabe. Toana posa pena papa molera tala biso pena ba coopéra pena agambela banini nde tonyo kama kobotela batu ba mesa kobotela batu ba biloko banini esa la pasi makasi na mutema totika bana na parler na chida ba policier banini tolinga ngote policier akomi ya mutashida mais biso tolingi bongo te toana preto za pena même ora na vina biso to contenter ba lifanto bandaka ba to futela ya mukero le bebele te membanga pasi. Ok, merci beaucoup, journaliste Pona Maloba. La lingina lobelo komoko mboka nyonso tu mibeko ezali. Mais tozomona ke mibeko epe ezala mboka na biso bakonzi bazolanda penza mibeko bango bapesi yango te. So balobi likambo ke no bien ndenge bapesa biso confinement to vana bandako. Totosi tozotama tozapena même na bani na biso na ba cash na biso yango tozotambwa nango. Pour le problème est-ce qu'il y a un peuple. Tout le monde qui a ministre ya agriculture azali. Ministre de l'élevage azali mais tout le monde qui ba ministère wana ezo sala eloko moko te. Parce que tout le monde ata eloko moko bango bazo sala que peuple peut a bénéficier de quelque chose. Biloko ezo matakaka.
transport et comme il y a demi-terrain omoni ke zama pasi mingi biloko akolia ezokita te ezomata kaka dollar ezokita te ezomata kaka bakonzi botala biso no makambo tovotaki bino mpo botala mpe libuma peuple bozoloba ke le peuple d'abord siko peuple azobénéficie na nini parce que tozomona eloko peuple azobénéficie nango te eloko nayebisi bino bakonzi botalela nano biso makambo botala kolia peuple nano mpo baki le peuple d'abord sikoyo peuple yango biso tozolia te confinement yango biloko ezokita te ezomata kaka est-ce que eza malamu ministre ya transport ozotala transport te transport ekoyimi ba demi terrain kolia bato ministre ya économie mpenza tozomona ke biloko ya kolia ezomataka ata biloko ya mboka na biso moko batomate ya mboka na biso matungulu ya mboka na biso ezomata bafufu ezomata or ke zelo ke ezokobima na mboka na biso date ke euti na mboka mopaya yango wana nayebisika bino napesi bino surtout bonjour et bonsoir bino bato bolanda ngai le problème c'est quoi nde tosa boye ndenge tobandaki kovivre pour le moment na minute oyo yasu ndenge wana te mboka eza ya kobeba ya kosangana te parce que mboka eza bien te évolution eza lisusu te baactivité nyonso tu bakangi yango donc ce qui otali na mutoza na monga fula a dépassé transport aller-retour ça coûte 5000 francs congolais en plus que ce qui totali pour le moment na moment oyo bazokanga biso pona ba kashine toyoka kuna à partir ya autorité ezouta na ville ba opesa biso babachi wana eux se présenter que soki muto azana kashine te baokanga muto na bakende tina la police afuti mbongo na ye pe azotambola na yango 5000 mais lelo komi pour le moment na minute oyo bakomo kanga biso na ba individu dozoye batte to kokende wapi makama coronavirus to comprendre yango te lelo to moni batumi bango pesa bango ba mbongo baoso ba mbongo plus de 2500 balles bakende kaka ke muto azana maladie te bakende na hôpital poni nige ana maladie ya coronavirus to comprendre te président biso pas na yo yokela biso mawa ba activité eza fermée biso tolia kana ba activité wana to futela ba parlant au taux du jour eza komata dollar eza dépensé to ebite to kende wapi doze le 25 awawa toyoka yo mokonzi ya mboka hôtel biso likambo oyo parce que pour le moment na minute oyo to ebite les 25 ou les 26 je ne sais pas nyonso tia na maboko ya nzambe. Oui, balandi na biso ya katika Pesa TV ni mo bomoni vraiment mi prendre fait tambolaki na ba etozwaki na commune Selembao oui bato bazé belé eza commune mo oyo eza lokola Chine populaire vraiment bato bazé belé d'ailleurs condition de vivre na bango awa nazomona kuti teke baza na monde ya corona vraiment bazovivre autrement tassé basangani awa un mètre nini awa eza te bango baza na bango à l'aise bazovivre donc à l'aise bayebi kuti corona te soki ezali bazoyoka nde bolandaki bango moko nde balobi boyokaki bango nde balobi bapropos nyonso balobi eza engagé bango mpo bango nde bazalaki na commune bazovivre makambo ozoleka na commune na bango biso Seka TV tozalaka mpona kosala mosala na biso vraiment bolandaki mpe ndenge nini bana kini bolandaki mpe ndenge nini bana kini baintervenir mpona sujet ya mokuna vraiment tokotaki mingi kuna te mpo omoni toza na lolenge nini biso tosalaka mosala mais tolingaki kaka mpe totermete na actualité tozwa mpe mwa quelques personnes oyo basepelaki tokotaki mabele ya bandade eza sujet oyo ezolobama na bandade eza sujet oyo evre ya mokuna esambaka na bandade yango moni tozwaki mwa quelques personnes mais vraiment toremarkaki ke avis na bango eza kaka positif c'est-à-dire baza na posa mokuna azali bana aza oyo ya bango baza vraiment na posa na ye makambo wana bakoseli ye alors bapropos wana engage kaka bango biso eza biso média vraiment tokotaka mingimingi te mais tolobaka kaka toyokaka kaka mpe tolasaka na bilili alors tongaki lisusu ndenge kaka bomesano na Selembao epai wapi tozwaki bainterview ya bato nasi bino moko bolandaki bomoni ndenge nini bana Selembao bapesi baopinion na bango ndenge nini bana Selembao bazopesa bafille na bango kolandisa ndenge bazovivre pendant période oyo
moko na nsima mosusu alobaki kota pasi ya sangolo kota pasi ya pakala bino eza devant na bino bakonzi ya kokokisa ndenge nini oyo pepe ezosenga tokomi kokoma esika émission na biso nakozanga te kopesa merci na la patron na katika pesa mama sociale pourquoi pas na Léo Sommet le papa de papa le grand sapeur papa kapesa yayo yango wana me respect vraiment na kozanga bosani mpe te na baimage ya propre na baimage ya bien oyo ezosenga ke osape boye po otala otikali mon réalisateur fils okungu vraiment yayo yango wana merci na mosala malamu merci mingi lisusu na mon docteur Michel Monganga vraiment merci beaucoup bien que confinement mais nayebi ke nzambe azobomba biso pourquoi pas Igwe akenda vraiment merci Igwe toyebi ke leta sindi kuna vraiment sani papa tozolanda kuna ezoyinda kaka me nayebi ke nzambe azobomba bino double linkole nayebi ke voisin ya mama sociale nzambe azobomba bino on n'a jamais koma kuna alors quant à moi je vous dis ciao là-haut pourquoi pas na bosani mpe lisusu te bendele staff nanga mobimba na ngola Président Poutou, il y a eu un moana, Vanessa Bende comme toujours. Alors, tout le monde est émission Rolanda, Otiga Malam, ciao. Toki nete mission oyo bopreferaka mingi botalaka ngo mingi na présentatrice na bino oyo internaute ndenge na bino oyo eza émission na bino Toki oyo bomesana kolanda ya présentatrice na bino Irène Laini kosu tomesana ya maladi na biso tomesana bana bomwana ekomi mpo tozwa courant ofele au président de la république alobaki il faut futa mbongo donc pour la gratuité bakomi balingi bateka na biso coronavirus na gratuité na bango ya courant pamba koyo kozala ke tokende te kosambela bokangi bakongola biso ata hotel na bakusu biso bapeli tozama makambo ate ibotikanga ndenge wana notokini obomesana kolanda Irène Laini